est-ce que lelo lisanga ya Fayulu, ya Kabila, ya Katumbi, Sesanga, Matata Ponyo, pour ne citer que ceux-là, et koki lelo kopekisa Félix Tshisekedi to pe bazali na makoki ya ko mobiliser peuple congolais ba koma na niveau ya ko empêcher Félix Tshisekedi à toucher constitution ezali motuna et anu ezali nini il faut que bananu batu ya opposition oyo ya République démocratique du Congo. L'opposition que nous avons aujourd'hui ezali première fois té bazali kosala bloc contre Félix Tshisekedi. Na premier mandat, il y a Félix Tshisekedi lorsqu'il s'agissait de mettre en place comité à Sikato P, nouveaux animateurs. Il y a CENI, ou bien comme les commissions électorales nationales indépendantes, la CENCO, les CC, Fayulu, Batuya. Matondo mingi na bandeko boponi tindika télévision pour partager basango ya République démocratique du Congo. Ngai wabino mwana mboka Samba Olonga na tombeli bino boye malamu na kati ya émission Oyo Vérité polele. Merci na fidélité pe confiance Oyo bopesa kabiso poto mela bino basango ya République démocratique du Congo sokoza en direct pour na kolanda émission Oyo aprechaka banalise to pepe c'est basango ya mwana mboka Samba Olonga. Likez live Oyo, partagez yango, tika commentaire depuis wapi ozali kolanda biso na République démocratique du Congo, depuis wapi ozali kolanda biso à travers les mondes. Justice yanzambe irataka soki mokete, justice yanzambe ezalaka na concurrente soki yo oza kosala mabe okanisi ete moto aza komona yo te yeba yango que tôt ou tard tu finiras par payer les prix de tes actes. Salaka kaka malamu pour justice yanzambe ezalaka. À la une, il y a actualité na biso, débat sur la révision ou les changements constitutionnels, ils allaient toujours en cours. Mais cette fois-ci, l'opposition congolaise s'est réunie autour des têtes d'affiches pour barrer route na Félix Tshisekedi. Il s'agit de Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Joseph Kabila, les grands absents. Mais azali ko paraître na kati il y a affiche oyo bazali ko présenter, il y a opposition réunie. Basali déclaration moko commune pour na koboya likanisi ya Félix Tshisekedi ya ko changer constitution bango balobi alinga briguer mandat ya misato eke bakoki ko permettre yango te ezali dictature ezali pona bolamu ya Congo te kasi nini ya malonga ekoki kobima na lisanga ya Martin Fayulu, Moïse Katumbi na Joseph Kabila parce que makambo boye tout sito mona yango. Émission Oyo. Quels sont les atouts dont dispose l'opposition congolaise pour barrer la route à Félix Tshisekedi? Nanga moupé à Félix Tshisekedi, en tout cas, il ne décolère pas depuis semaine passée. Azalaki vraiment na tomoko monté pour répondre na bateau union so bazali ko telemela initiative na e alobi moto moko ta ko pekisa yango pe azali ko répondre na moto nyonso oyo azali komona mabe likanisi ya changement constitutionnel. Nous reviendrons tout à l'heure dans le cadre de cette émission pour approfondir analyse nabiso tokolobela pe likambo oyo ya bayi ba congolais rwandophone oyo bazali toujours ko causer problème na cadre ya ba communauté na République démocratique du Congo. Ezali na collectif moko ya ba avocat bango bakei ko porter plainte contre général Christian Ndaiwel Oyazali chef ya renseignement militaire balobi que moko na bango azali munyamulenge bango baema banyamulenge il touti du Congo ba porter plainte na Belgique parce que Christian Ndaiwel azali pe sujet belge parce que bazali komona que il y a des nyamulenge des touti et des ema qui sont torturés de temps en temps dans les locaux des services de renseignement militaires. Yango bango bake ko porter plainte pour que la justice belge s'occupe du dossier. Qu'est-ce qui se cache derrière cet agenda? Na émission Oyo mwana mboka Samba Olonga azali koyela bino penda ba vérité belé pour na kolakisa bino comment les complots ou le mal est très profond et qu'ils ali ko senga ba mesure moko
officielle pe communication moko efficace sur le plan public pour éviter que les Congolais bazalaka désorientés na oyo ezali complot international. Voilà tout pour la matière auto aborder na bino na cadre ya émission oyo. Merci mingi pour la fidélité et confiance aux allez ko renouveler na biso soki au beti pendali bakumala mozali ko kota na kati ya etendo oyo. Veillez liker et partager vraiment les lives de cette émission. Liker cha penda mokoloto kabola yango tika commentaire depuis wapi yo ozali kolanda biso na République démocratique du Congo depuis wapi yo kolanda biso à travers le monde. Na sili koloba wa que ezali opesi mbwa ndenge balobaka mbwa aboyi lingale lobaka ndenge wana awa Félix Tshisekedi uta mokolo a randaki public likanisi na ye ya ko changer to pe ko réviser constitution yango ememi sujet ya débat na place publique ba sujet nyonso oyo ba congolais bazalaki ko s'intéresser nango ezali vraiment les sources d'actualité mais les débats autour de la révision ou du changement constitutionnel occupent une place principale na République démocratique du Congo. Na poso Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Delis Sanga, pour ne citer que ceux-là, Bamatata Pogno aussi, bazui initiative ya kosala lisanga, basala bloc ya opposition pour na mobiliser peuple congolais, c'est-à-dire dire non na initiative oyo Félix Tshisekedi azui ya ko changer constitution. Balobi na déclaration na bango bauti ko sala balobi que Félix Tshisekedi azali na mission ya mabe likanisi azui ya kolinga ko changer constitution ezali ko soutenir démocratie te azali na souci ya ko briguer troisième mandat et que ce n'est pas la constitution qui empêche Félix Tshisekedi de bien travailler. Constitution yango epesiete epekisiete apé saba congolais mai apé saba congolais courant apé saba congolais makambo ebele oyo ezali na bosenga na bango. La constitution de la République démocratique du Congo pour na bango ezali intouchable. Félix Tshisekedi a koki ko sala manœuvre nae tout autour te yango bango basali bloc bazali ko lancer appel na peuple congolais pour que le peuple congolais batelema pour na ko se mobiliser pour dire non na initiative oh bango bazali ko mona criminel ya Félix Tshisekedi. De l'autre côté, Félix Tshisekedi a sipé à l'obaki à répondre bango déjà indirectement parce que l'accusation au lelo et c'est transformé dans déclaration commune babandaki yango déjà bandakala mais Félix Tshisekedi côté pe asala qui tourner na ye na Katanga a eu occasion ya ko s'exprimer na peuple congolais oyebisa peuple congolais que Félix Tshisekedi ngai nazali na initiative ya ko changer constitution mais je n'ai jamais dit que naza ko changer constitution pour na luka troisième mandat. Constitution oyo toujours kolinga ko changer yango pona ko appuyer na bolamo déjà to bandi ko sala na peuple congolais. Voilà. Félix Tshisekedi na démarche na ye oyo ezali démocratique azali ko tenir ya ko continuer au sensibiliser peuple congolais directement. On voit là que Félix Tshisekedi est allé même sans l'aval ya ko consensus to pe ko solola na famille politique na ye to pe union sacrée oyo ye azali autorité morale to pe initiateur. Félix Tshisekedi a kipe bangote, il est allé droit au but, c'est-à-dire vers le peuple congolais. Alobi ke awa tozo kolinga ko changer constitution a pesipe ba raison na ye. Kazili kambo to da otuna ezali que les Congolais il faut bisoto se rafraîchir dans nos mémoires. Est-ce que lelo lisanga ya Fayulu ya Kabila
Yakatumbi, Sesanga, Matata Ponyo, pour ne citer que ceux-là, et koki lelo kopekisa Félix Tshisekedi topé bazali na makoki ya ko mobiliser peuple congolais bakoma na niveau ya ko empêcher Félix Tshisekedi à toucher constitution ezali motuna et ezali nini il faut toyeba nanu batu ya opposition oyo ya République démocratique du Congo. L'opposition que nous avons aujourd'hui ezali première fois te bazali kosala bloc contre Félix Tshisekedi. Na premier mandat, il y a Félix Tshisekedi lorsqu'il s'agissait de mettre en place comité à Sikatope, nouveaux animateurs. Il y a CENI, ou bien comme les commissions électorales nationales indépendantes, la CENCO, l'ECC, Fayoulou, Batouya Joseph Kabila, Katumbi, ils étaient tous ensemble pour dire non na CENI. Oyo ekozala dirigé par Denis Kadima. Et ce bloc n'a pas duré 2 mois. Dès les premiers mois, bloc Oyo Tomoni Oyo et Fouara et Panzana, ils ont fait qu'une seule marche ou 2, si je ne me trompe pas. Oyo se mobilisa qui balobi que tozo tambola pour dire non à Tshisekedi, Atika ko s'immisquer derrière Makambuya Kopona animateur ya CENI, nous voulons d'une CENI indépendante. Certainement, ils ont des Congolais oyo babosa na makambo noki. Ils ont des Congolais oyo baza ko kanisa ki o tozo ko vivre kaka lelo yango nde to ko analyser. Il faut faire un peu un recul. Initiative wana échouaki opposition congolaise bakoka kité kozala uni face à Tshisekedi. Tout le monde qui bango ba échouaki, Denis Kadima a fini par organiser les élections. Même l'église catholique qui était au chaud Azalaki épicentre ya baoyo bazalaki pour s'opposer na CENI ezala dirigé par Denis Kadima. L'église catholique a fini par faire marche arrière. Babdikaki. Lelo oyo tomoni kaka même équipe wana. Ezongi lisusu na terrain avec le même figure. Congolais déjà obligé oyo. Ndenge nini bandaka atala déjà film pourquoi déjà natala film oyo. Na yebi ndenge nini sukaka. Ils ont fait film moko qui côté. Dénouement to conclusion ya film oyo ezala ke lengité poto yebi acteur na ba jeu na ba. Ils ont échoué, maintenant les voilà encore revenir na initiative na bango. Il faut que yeba bazonga ka pona nini toyoki pe bato église catholique balobi ke bango pe bazali ko senga peuple congolais azala mobiliser pour dire non na constitution na changement ya constitution to pe révision ya constitution. Tantôt, ils ne sont pas contre l'initiative, mais ils ne voient pas l'opportunité. Bazali Kolobe, la question est opportunité. Est-ce que on ne sait pas clairement qu'est-ce qui se dit dans l'église catholique. Lelo, Martin Fayoulou, Oyo a télémelaki Félix Tshisekedi lors de la coalition FCC Cash. Coalition Oyo Zalaki inévitable de par les résultats des élections. Fayoula Lobaki Tshisekedi a ko sangana na ndoki asangani na Kabila pona nini Tshisekedi ne pouvait pas le faire alors que Tshisekedi était en difficulté de gouvernance parce que résultat ya ba élection na niveau ya ba législative et permettait que Félix Tshisekedi abandonne au sala cavalier seul et surtout contexte ya ke Kabila azako bima Tshisekedi azako kota mais Fayoulou alingai ko lakisa ba Congolais wa ke Tshisekedi s'est allié au diable. Lelo Martin Fayoulou accepte d'aller ensemble na Joseph Kabila. Parce que Joseph Kabila, c'est l'ombre de lui-même. On nous présente l'affiche Joseph Kabila, Mandé Foussou Kilokolanga Sambolonga. Mais l'ombre de lui-même, parce qu'on ne sait pas, Joseph Kabila, Zawapi, c'est qu'il pense. Des fois, tu as invité une actualité sans demande naïe. Batuloko bakabange numbi baramazani shadari bazako bima bato to moni bilongi oyo limwa na terrain ezako bima mais eloko bato bazangi na mboko eza soni parce que si les kabilistes avaient honte bakoko bima lisusu na télévision te baya ko sala démarche bango bazako sala et pire encore sale oyo bango bazoke ndeko kote ya ba catholique les catholiques acceptent d'héberger au nom du soutien de l'opposition au nom nandenge bango bazali pe ko soutenir démarche moko kozwa baramazani shadari ces kabilistes qui ont torturé basango babeti ba gaz lacrymogène na ba masasi na ba église ya basango
Mais basango baza ko permettre bango baya. C'est Ramazani Shadari qui lit la déclaration de l'opposition congolaise. Martin Fayoulou aujourd'hui, produit fini, cadavre presque politique, accepte de coaliser avec les kabilistes qui ont prétendu combattre. Nous avons un paradoxe. Donc, parlant de Martin Fayoulou, vieux Moutema et Soukié. Donc, la vieux Moutema et Souki, il doit s'accrocher à tout pour continuer, pour confirmer, pour affirmer l'opposition contre Félix Tshisekedi. Mais tant la batouni yoro que de s'allier na bango pour télémila Félix Tshisekedi. C'est vrai, Félix Tshisekedi doit avoir en face de lui une opposition pour permettre à travailler malam. Mais quel genre d'opposition vous allez présenter par Tshisekedi? Opposition à Chadar qui représente Kabila. Opposition à Bato Katumbi, opposition à Fayoulou, Bato à Fayoulou. Oh Seigneur. Ezali Kopé ça passe parce que l'opposition congolaise aujourd'hui, Bato Baza ko prétendre qu'on a opposant, Baza ko se moquer na peuple congolais, Baza ko kanisa ke Congolais azam musique. C'est-à-dire biso na mémoire na biso toyebi bilongi na bango tina misala na bango. Martin Fayoulou qui pouvait peut-être être pardonné par les Congolais parce que yeza na ngoka affaire à Motema Mabe. Il a des comptes à régler avec Tshisekedi, il a des problèmes individuels avec Tshisekedi. Oh, vous voyez aussi là entre frères. Mais le problème est comme compliqué les lots. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi Aïbaginga Bokonzi, je suis toujours le président de la République. Batendre le boko balobi moi na maïyaka, le jeu politique a fait que j'ai gagné. Te na aussi maté le boko eza salite. Awa lelo Fayoulou ake kokota lisusu na balabala, na bakabiliste, na bato akatumbi. Akosenga lisusu dialogue te. Regardons, chers Congolais, qualité ya ba politicien baza ko bibenga ba opposant. Yo jeune ovandi no landa kuna bino lobina qui ne marche à Fayoulou. Regardez ce que Fayoulou fait. Kende na élection aligné ba député Fayoulou aboyi. Aboyi ko aligné ba député lobi élection ko za la truquer. Na dernière minute, il se présente comme candidat président sans député. Lelo bato ebelo ba ko sa la force à Fayoulou na parti na ye, baza ba chômeur. Ba musu ba kimaye batikayi. Sikoyo lelo, il revient encore na piste. Avec quel agenda? Avec quelle crédibilité? C'est-à-dire, nous avons une opposition face à Félix Tshisekedi, une opposition nonchalante. Pour utiliser ma terme en français. Une opposition presque inexistante. Mais tous en bateau bazali prêt à saboter Mboka parce qu'ils veulent à tout prix exister kaka na kati ya institution ya Mboka. Les lois bakabilistes oyo basila soni bazalo kola bazo kanisa ke peuple congolais azam musique. Après 18 ans, il y a gestion et pouvoir. 18 ans, on a gérer pouvoir. 6 ans, kaka on a côté na chômage, bozo ya kozonga bokanisi ke Congolais bosani bino. Na sekita on a moni kabange numbi azako ya kobima. Soki kabange numbi soki nani pe bakomba musezo bunga. Tala mandefu soki lokola ngaya. Toye siko po to comprendre que il faut tout ça et la peuple congolais toujours c'est un peuple. Peuple ango kaka ya Congo, to peuple ya planète Mars. Parce que si c'est le peuple congolais, je ne pense pas que les Congolais sont si dupes pour admettre que comprenez, chers frères congolais, que au stade où l'opposition congolaise est déconnectée du peuple congolais. Il n'y a pas une opposition sans le peuple. Il faut qu'il y ait peuple à reconnaître que Batu Oyo tout pesi bango confiance pour opposition efficace. Ce qui a fait d'Étienne Tshisekedi un opposant principal à régime Union Sakombataki, c'est sa crédibilité. Ezala qui franchise naie, fermeté naie, constance naie face à combat na idéal ou ya se fixaki. Mais nous avons en face de nous des aventuriers. Bato baza sans morale. Baza na histoire à mabe bazo traîner ba casserole derrière bango qui viennent nous dire voilà. Maintenant, au stade où nous sommes arrivés, Bissoro, nous sauver nos peuples congolais. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi a changé la constitution sans résistance. Parce que ce peuple a zaté dans la démarche de Fayoulou, Kabila, Nakatumbi. Pour Kabila, Nakatumbi, toujours des noms. Est-ce que Katumbi va rentrer par quelle porte Nakatanga? Est-ce qu'il a ce courage-là? Banda Kangami, Banda Kendaki.
Europe, Amérique, Tshisekedi est en train de détruire le Congo, il n'y a pas de respect des droits de l'homme, on arrête des opposants. C'est tout ça, ce que peut faire Moïse Katumbi contre Félix Tshisekedi. C'est en ça que se résume l'opposition à Moïse Katumbi. Et à défaut, manipuler des Katangais faibles. Ce n'est pas tous les Katangais. Quelques Katangais faibles, Oyo, baza ba héritier, il y a ba sécessionniste, baza ba héritier, il y a division, il y a tribalisme. C'est sur ces gens-là que Katumbi doit se positionner pour diviser, pour mieux régner. Batouanande, Oyo Katumbi a compter sur Bango. Kabila, lui, compte sur l'état-major, il y a bateau, il y a poche na Bango, ils ont réclamé. Ayebi ke ba poche na Bango, ils ont réclamé Ye Bango. Parce qu'ils n'ont plus rien. Ils ne se sont pas retrouvés dans la gouvernance à Tshisekedi. Et Kabila, pour les utiliser, a formulé le Bango couloir à Zamba. Yango a créé AFC. Mais ces gens ici sont des rebelles, ce ne sont pas des opposants. Tant que Taliban, un ami de M23, on comprend qu'ils sont incapables de mobiliser le peuple congolais et que Zamba n'est pas mobilisation là-bas. Tshisekedi, à lui seul, aujourd'hui, a bougé classe politique Oyo. Nous devons lui donner les chances. Il y a qu'à changer constitution, Oyo, rédiger constitution conforme à la réalité na yendenga lobby. Et c'est là la voie vers une nouvelle république et une nouvelle classe politique. Les politiciens, il y a Afdel, na ya Mobutu, la constitution ya sikate parce que bayebi ke kokunda bango. Yango baza ko telemelango énergiquement, mais na malobakaka. Parce que mobiliser aussi, c'est une autre affaire. Attendez, c'est vrai, Congolais, mais Congolais, on n'importe qui. Alors, tout ça, on va défier les belés. Partout, il y a des demandes. Parce qu'il y a des gens qui ont des parce que c'est Congo mobile problème les alliés. Mais est-ce que ces problèmes-là ont été créés par Tshisekedi? Est-ce que nous pensons qu'en 6 ans, Félix Tshisekedi devait répondre à tous nos désirata? Ceux qui ont 32 ans à planifier pour l'avenir. Il y a 18 ans à planifier pour l'avenir. Pendant 50 ans, nous n'avons rien fait pour préserver l'avenir. Il y a Brissot, Nabana Bisso. Vous pensez qu'en 6 ans, même les miracles répondent au principe? Il y a un bateau basé en compréhension, bateau basé en intelligence, il faut qu'on puisse satisfaire du temps. C'est vrai, tout ça frustré pour condition à Bisso, et ça logique, et ça paradoxal par rapport à la richesse et à sous-sol na Bisso. Mais le vrai problème est la question du temps. Quand on a une bonne personne, et ceux qui font du bruit, ceux qui ont eu bango place à Tshisekedi, sauront-ils démontrer la volonté au bazar ou bien la malheur? Nous aurons compris, chers téléspectateurs, le changement de la Constitution est inévitable et indiscutable. Moutou aza kokota na ba débat, il y a des détails zangatina aza congolais, il ne maîtrise pas l'histoire de ces pays. Pour la sa actualité, il y a mukolo lelo na lobaki, ezali na collectif moko, il y a ba Rwandais moko bavanda na Belgique. Ba porté plainte contre le général Ndaiwel. Christian Ndaiwel azali général Oyo azali chef ya renseignement militaire. Ba porté plainte balobi moko na bango akufaki na baloko ya Demiap pour azalaki torturé. Selon ce que eux disent en Belgique. Yango bango basangani na collectif na ba avocat na bango balobi les Banyamulenge, les Tutsi et les Hema. On ne sait pas si ce sont les Hema qui les ont mandatés. Qui sont les Banyamulenge? Parce qu'on n'a pas une tribu ici qui s'appelle Banyamulenge. Mais Bakei, ça demande na bango. Qu'est-ce qui se passe? Ça dit, biso na baloko ya Demiap. Il y a des Congolais originaires qui sont nombreux là-bas au Bakangamaka. Baza ko collaborer na ennemi. Il y a des originaires rwandais mususo Bakangamaka. Mais les Tutsi et ceux qui se disent Banyamulenge sont spéciaux. Baza batumoko spécial, il faut pour na bango, pas même bango, na logique mususu. Non. Nous sommes face à un complot international où ils ont aussi adopté paradigme, topé stratégie moko politique ya malamu pour préserver ba Congolais na manipulation. Manipulation ya batuti. Na ba o baza a baza ko mibenga Banyamulenge et daté mingi. Le gouvernement congolais doit prendre des mesures sérieuses. Bana baza kotanga mais vie des alliés par rapport à la précision, il y a oyo tozali ko wela na est ya Congo.
Pourquoi il y a une minorité? Les lois comme la biso, au biso batangi sa biso toyebi ba minorité te pa na biso. Nous sommes plus de 400 tribus. Minorité de banane. Ba communauté ango, eza ba communauté à ba étranger pa na biso où le Congo a aussi encore des communautés. C'est grave. Or, ce qui biloko il faut banda kozala utiliser, ba terme il faut banda kozala utiliser publiquement. Il faut que l'État congolais mette sur pied une structure, ba politicien, ba historien, pour fixer l'opinion publique. Même dans la classe, batanga poto à la merci à manipulation. Mais ce qui se passe, c'est que le président fournit des efforts, le gouvernement les fait, Mutuna Mutu, Azali ko apporter ba explication, na signification selon lui. Patrick Mouya vient, il parle Banyamulenge. Le président vient, il dit Banyamulenge. C'est comme si ça devenait une tribu. Et on créait sciemment dans les locaux de services et renseignements rwandais, a créé cette affaire-là à Banyamulenge. Qui sont les Banyamulenge? Ce n'est pas une tribu, nous reconnaissons des Congolais d'origine rwandaise. Ma terme est important pour éviter ma piège. Ezali likamweza upesa pasi, eza upesa kokoso bandeko na ngai. Même likamususu egosenga ete tosilisa nango ezali affaire oyo ya politique ya nationalité. Au moni lelo bazali ko s'attaquer na général Ndaiwel, Christian Ndaiwel balobi que c'est un sujet belge yango bango baki ko funda na Belgique. C'est parce que nous acceptons de violer notre propre constitution. 80% des politiciens congolais ont une double nationalité. Vraiment, nous comprenons pourquoi tous ont souffrir. Et ils se sentent mieux dans ces conditions-là pour Nabango. Ils allaient malamu, aux alliés qui travaillent dans le Congo, tu gagnes les moyens, tu as l'argent. Et puis, mbongo wana, aux autres qui ne bomba bango libanda ya mboka, aux autres qui ne somba bien libanda, moi sina ban bombi bango libanda. Conseiller du président, ministre, député, sénateur, gouverneur, double nationalité. Or, la constitution congolaise, jusqu'à ce stade, la nationalité congolaise est une et exclusive. Non, 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 inconcevable. Tout le monde qui à la dure, tout créer, moi, fermeté. On ne sait pas pourquoi le président de la République n'a pas été fermé sur cette question. Nous acceptons aujourd'hui, dans la politique du Congo, que tous à la nabat. Ah, Jean-Jacques Ouondo, baza pour réclamer en Belgique. Pourquoi double nationalité? Nous pouvons accepter aujourd'hui, même ceux qui ont changé la constitution, d'avoir la double nationalité, reconnaître que la nationalité congolaise est irrévocable. C'est-à-dire que la nationalité congolaise d'origine. Ceux qui ont ato botami na papa congolais, maman congolaise, mais origine na yoana bakoyi kubo ilo en nationalité, tu peux redevenir congolais. Mais la condition c'est que en politique on ne peut pas avoir double nationalité. Comment quelqu'un qui est ministre à Congo, comment quelqu'un qui est député au Congo peut avoir une double nationalité? Il y a un autre qui est miyibi awa, bazako comme ba belge, bazako comme ba français. C'est une question. Oh les autres c'est na to vendre lango toye bango. Pour que tu évites des généraux, des colonels, des députés français. Et puis, ils ont l'Olendo pour le sujet à l'Olendo. Moi, j'ai été formé par les Belges, j'ai été formé par les Français, ça sujet à Orgueil. Bande ko comprendre que l'émission na biso mukola lelo ekomi na suka na pesi bilo matondo mingi ndenge boponi kolanda mwana mboka Samba Olonga. Merci pour votre fidélité et votre confiance. Émission ezokoma penda na suka nyonso esila ka mokolo moko te télévision ezangonga to réduire en na analyse ou na kanisi que to okuta na prochainement na émission mususu. Je vous dis grandement merci, merci à l'équipe technique de Tindika Télévision, merci Nandeko Rabilema, Nandeko Junior Kapaya, merci na bandeko nyonso yo bozali ko rejoindre biso na plateforme oyo matondo mingi na mwana mboka Rifin qui sombe pe bandeko bolinga mingi Samba Olonga. Vous voulez me soutenir, vous voulez soutenir l'émission numéro nanga ezana écran wana. Wazalendo na motema FARDC na motema tokutani prochainement na émission mususu.